Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Azako participé à un sommet compact with Africa à Berlin. Il a représenté Afrique, le président en exercice de l'Union africaine. 98 personnes battent clippées par le consommateur et drogue bombée. Bazali qui interpellé à la police peut présenter na gouverneur ya ville province à Kinshasa. Manque ya consensus na kati ya ba confession religieuse lelo micro ya KNB News etamboli na ville province à Kinshasa pe bakino ba pesi ya bango makanisi ba détail ya ba élément nyonso tout de suite l'édition na biso ya lelo KNB News on a zene sengwa ko présenter les bino. Bote, merci na fidélité et confiance. Bozoko bakopé ça na KNB News ou informa cabino toujours d'une manière très professionnelle. Édition à le bandit kato fungulango na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oya zwami na Berlin wapi azo participer na 4e sommet ya Compact with Africa ye azali bongo lokola président de l'Union africaine. Bolanda idée na commentaire na image. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a jamais à Berlin, en Allemagne, wapi akozwa part na 4e édition ya Compact with Africa, grande conférence économique où ils allaient viser que promouvoir d'investisseurs na Afrique. Et en ekosalema lelo vendredi 27 août na Berlin, na Allemagne. Sommet yango ekosalisa ba responsable africain de hommes d'affaires étrangers. Masuna bango ekotourné na lolenge nini koluka possibilité ya koattirer l'investisseur privé na ba état africain. Bango pe na tour na bango ba ko s'engager na ko initier ba réforme économique na kati Afrique. To préciser que conférence Compact with Africa ezali ko viser ko encourager ba échanges commerciaux, ko inciter ba entreprise allemande ya ko investir na continent africain. Yango ezala ki lancé na chancelière allemande Angela Merkel na 2017. Année au sommet yango ezali 4e édition. Sima o esalemaki na Accra na 2019, na Nairobi na 2017, pe na Berlin na 2015. Compact with Africa ezali moko ya ba grande opportunité pour la République démocratique du Congo. Le continent africain mobimba et créer plateforme Europe pour réunir les investisseurs privés allemands africain autour de ba projet intégrateur par les sous le même cas pour développer ba pays africain nous soane ko salema mokoya lelo président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi akozala moko ya ba ko intervenir na minulu yango pe wana akokutana pe na chancelière allemande pe bakosola na kambotali lenge kani kotombola boyukani na otali bongo ba commerce ya les deux pays pour lenge kani allemande ekoki kosunga réforme économique na kati ya mokili mobimba ya Afrique à Kinshasa et l'équipe partout. Session ordinaire il y a septembre le 15 septembre on a parlement pour yango le 2 président il y a chambre basse et chambre haute il y a parlement basola qui lobi mozindo ya masona bango na image pe commentaire. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso na collègue na Sénat Modeste Batulukubo basola qui jeudi 26 août 2021 na cabinet ya président ya chambre basse du parlement na o etali bongo démarche ya entreprendre pour que Kimia ait à la sauvegarder na ba famille politique na RDC. Christophe Mbosso yewa yambaki en audience collègue na ya chambre haute akalisaki que bazali ko envisager ba stratégie conjointe pour na kosa que Kimia est régné à travers ba travaux parlementaires. Na o etali ba travaux parlementaires en cours dans les deux chambres du parlement. Professeur Modeste Bahati affirma qu'il a su de la part du président de l'Assemblée nationale ba assurance aux alliés côté sa bande de roulement ya ba travaux ya commission paritaire na o etali désignation ba délégué composante na commission électorale nationale indépendante Seni na Mokose. Commission paritaire a rendre bientôt rapport na plénière ya Assemblée nationale ndenge président ya Sénat a rassuré qu'il bosso ya micro ya bapandi sango.
na itali ba travaux ya commission parlementaire au itali état de siège président Modeste Bat du Kubo asaliwaki misala ezali kosalema sur terrain yambo ya ko reconnaître ba mérite na tournée au esalemaki na cadre évaluation état de siège na premier ministre Jean-Michel Samalukonde na province ya Nord Kivu na Ituri wapi akinaki na délégation kotala nini ezosalema kuna. Modeste Bat Lukobo alobaki lisusu ba échange à propos de la rentrée parlementaire au kosalema na septembre 2021. Session ordinaire à septembre et causale essentiellement budgétaire, yango est examiné particulièrement projet de loi de finances et exercice 2022. Si je me suis balobé qui les deux personnalités politiques, Bob Sek, il y a président et assemblée provinciale, il y a Okatanga Gabriel Kungwaku Monza, ou Akufaki week-end et l'équina Luanda kuna na Angola. Délégation moko, il y a parlement, et ça y déjà dans le Lubumbashi, Ndengi Christophe Mbosso, Atalisaki, pe na kosalue mémoire ya fait kyungu o akufaki mikoleleki ya atalisaki kezali porte monene pour la union sacrée pour la nation plateforme politique où ils allaient kokumbama na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Session ordinaire il y a septembre konfongama le 15 septembre prochain wapi ba parlementaire ba kozonga na mosala pona kolobela Mimi au Italie projet de loi de finances exercice 2022 pe ba kozala accès minier na au Italie ba dossier ya mapunami ya 2023 Kinshasa et l'équipe partout. Na RDC loi o ezali kokumbela makambo ya seni epesa tope chargea 8 confessions religieuses et pona moto akochapeauter seni tope président ya seni kasi uta près d'un mois solution ezali kozoma toujours des consensus entre les 8 confessions religieuses ezali komona te apparemment et comme kokota blocage lelo tokitaki na terrain ka NBNews etambolaki na ville province ya Kinshasa pour la makanisi ya population kinoise nini bazali kokanisa vraiment na likambo ya ngobo kanini ba répondaki awa na micro ya Merveille Mobende PPD Inu. Jusque là baï confession religieuse bazako se faire caractériser par une cacophonie qui ne dit pas son nom et cela est très décevant parce que Mbokanabiso après les 3 cycles électoraux tozu en termes d'expérience en termes de réalité électorale les autres ont la stopper pour na maman ezangatini. Parce que ma vraie question, ma vrai problème autour de la CENI, jusque-là, tu résoudre on a noté. Au début, peut-être te mettre en haut de côté la question de la machine à voter. C'est là qu'il manque un grand débat et diviser Batou dans le peuple de Kabila. On n'en parle pas. Ça, ce sont de vraies questions. Aujourd'hui, l'élection, c'est là qui est prévue au niveau de la collectivité locale, les élections municipales, les élections urbaines. On n'en parle pratiquement pas. Ça, ce sont de vraies questions. Les questions à financement. Si le autre bête s'attaque de l'issue, on a noté, mais sur le coup, tu as pu pour ça l'élection en 2023. Mais malheureusement, Congolais, les lots, tu comme le roi bateau, bana pota, mais bandimi ne vont pas bêter à balai, pota et jusqu'au point que les Rossins n'ont pas catalogué. C'est-à-dire que douleur nabiso est tellement pas si mingi, nous devons être conscients par rapport à nos propres sorts et à nos propres problèmes. Bon, d'abord il faut que Mokonzi en tant que président de la République, Azali respectueux de principe. Principe il y a liboso za principe de la séparation de pouvoir. Mokonzi Mboka ko simisete na makambo oyo etali institution na présidente. Parce que Seigneur est une institution d'appui à la démocratie et par conséquent elle est une institution indépendante. Donc Mokonzi Mboka ko mi kota kuna te pour imposer veto na afin d'imposer Seni oyo basengeli ko sala sinon à cause la juge et parti. Mais au-delà de statut en tant que Mokonzi Mboka en tant que président de la République. Il est aussi chef de l'État. En tant que chef de l'État, il reste placé au sommet pyramidal du pouvoir global de la République démocratique du Congo. Là, en tant que chef de l'État, il va maintenant donner des ordres pour que les choses soient rétablies et surtout que la Constitution est à reconnaître comme le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Le président a été patient, il a été tolérant et ceux qui une confession religieuse, je pense que Mokonzi Mboka a un droit et devoir pour réglementer Makambo comme garant de bon fonctionnement des institutions et là, la République avancera. Chef de l'État, Aza chef de l'État. Pour ceux qui ont côté à Kolobanini, ceux qui ont lobby Kadima, et Zaka Kadini. Mais Bango, ma confession religieuse, ma confession religieuse, Jango Banani. Mitu trewa na otomona kanata ba marche makasi awa ba bunela ka batala kate ba mususu wana nata ya Kabila babanda kozala na Kabila mais ta Kabila longwe ba komi siko ba komi kokota na pouvoir mais catholique protestant depuis ba banda
babundisa Mobutu baya na Kabila fils bayeti sikoyo pande ko Félix bayenda ndenge ya mabete bazobunda kaka pour intérêt la population pour te mboke tambola malamu bango bazobunda pour intérêt na bango te yango wana ke bango nde bato baza na droit président de la république pour na ngai ako s'impliquer na likambo nini pour yeso ka akoti implication bamusu bakoloba ke non akoteli songolo pour na ka non confession religieuse kaka catholique wana protestant na ye mokonzi mboka apesa bango nano ta bango nde bato baza na opportunité na décision epa na biso nde bango catholique na ECC bamosusu wana te tolingi bango te po bamonanaka te Kongo na pasi bazalaka te na bisengo nde bayaka komonana toboyi bango conclusion ezali kaka posa na biso kaka bapesa 5 na ECC place na bango batranche bapesa moto asengeli po moto bango bakopesa bango baza bata mayel bango baza na vérité baza na posa pe mboka etambola bien il faut muta bien pote oya kobima abima na nzela ya bien biso nyoto beta maboko. Bon, nga na vie na ngai par rapport à désignation ya membre CENI pourquoi ba confession religieuse tout ça na ko sengelo moko il faut na mokili bandeko na biso o bapesi bango charge na biso peuple bapondela biso mutu moko pour kosunga biso na maponani elo mwana kosenga na bango nyonso bayeba que nous sommes des passagers tokolekaka na biso na mokili oyo ata mutu baweleli babundani bapotani bakosama ndenge ezolekela wana toza bapassager mais bible yabisi biso vanité de vanité nyonso koleka soki bapesi charge na baconfession religieuse parce que toza na confiance na bango baza basali ya nzambe nayebi te bato oyo baosala mutu moko me bato na bato baza na doctrine na bango wi me biso nyonso nde toza a tosalaka nzambe moko nzambe azaka moko oyo biso nyonso tosalelaka ngana kosenga bayeba oyo bango bazali bayeba en ensemble bayeba oyo bango bazali so ezalaki kaka bapoliticien apamba enge ezali eloko mosusu oyo bapesi yango bachrétien bapona motu baconfession religieux basangani bapona motu mais c'est tout un problème ngana koconseiller bango kaka kozongisa bango na conscience ke vanité de vanité nyonso koleka si réellement baza na intérêt ya mboka basala oyo biso pepe tokosepela elobi tozala malamu c'est tout ngai soki chef de l'état a s'impliqué na makambo neti ya bongo nazomona yango quelque part eza pena malamu te eza yokoa ezobimisa baconfession religieuse comme baincompétent or baza compétent tu vois baza vraiment compétent donc otala baresponsable baza wana bakota baréunion ce ne soit pas n'importe qui baza baresponsable oyo tobengaka bapapa milimo na biso donc j'espère que ntongo bakovanda baluka kaka bayokana babongisa solution tokozwama vrai blocage ya likambo oyo toza kocomprendre pena pate eza na niveau nini mais nga nakobaka chef de l'état lokwa apesi bango confiance baluka toujours bazwa solution oyo bakoki koramene yango na niveau ya gouvernement tout ça pour se retrouver totika ville province ya Kinshasa mpona kokenda Ituri wapi basignale biso 2 blessés graves lors ya baattaque moko ya barebelle Codeco na Djungu kuna na Ituri tolanda badetail epesami awa na Nathan Siata. Ville ya Nyangri na groupement Bendele na chefferie ya Baema Barugu Denizi na territoire ya Djugu na Ituri ezalaki ciblé na attaque moko ya ba miliciens ya Codeco na pokwa ya lobby jeudi 26 août 2021. D'après société civile locale, 2 personnes de bazalaki grièvement blessées par balle. Bango mibale bazalaki acheminé na hôpital ya ba miliciens oyo pe a 5 population bazala na vigilance popo na ye ba miliciens oyo bazali en débandade kasi bazali mosika te. Moindre mouvement de population a signalé na ba élément ya armée oyo bakozala nzinga pona koluka ko démanteler milice oyo ezali koluka ko déranger quiétude ya ba congolais na partie oyo ya est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Tolaki bandeli ke 98 personnes baté équipé ba consommateurs ya drogue bombée bazalaki interpellé na la police pe présenté na gouverneur ya ville province ya Kinshasa bon nda sort na bango et pesami awana Nathan Siata.
Gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka a assisté mokolo ya lobi jeudi 26 août 2021 na cérémonie ya présentation na nzela ya la police nationale congolaise ya ba présumé dépositaire vendeur pe consommateur ya drogue oyo bazali kobenga communément bombé oyo ekomi monnaie courante na capitale congolaise. Au total 20 personnes bazalaki interpellées na kati ya 20 yango mibali bazali 12 pe basi bazali 8. Les sous 78 consommateurs na kati na bango 68 mibali P10 au bazali basi bango nyonso bakangamaki en flagrance na la police congolaise. Na kozama loba liboso ya assistance oyo premier citoyen ya ville ya Kinshasa a affirmé que usage ya drogue oyo ezali ko constituer problème moko sérieux na ville ya Kinshasa. Drogue oyo ezali à l'origine ya makambo ebele ya mabe oyo ezali ko ronger société kinoise, non seulement ezali ko mena ba jeune oyo bazali ko mena yango na commettre ba crime mais les sous ezali ko nuire na santé na bango ndenge a déplorer ki Jean-Tiningo Bila pona patron ya ville ya Kinshasa ezali temps pona ko silisa na pratique oyo ya mabe lisusu aki ko rassurer batu nyonso oyo bazaki interpeller ke bakozala transférer devant justice pe ba coupable bakozala transférer na kanyama ka se ndenge atalisaki ezala bino ba dealer c'est-à-dire bato boza ko teka drogue oyo babengi bombe na misusu cocaïne na baye oyo bazomela yango boza obeni ndenge nini surtout bino bato boza komérite kokende kosala bilanga. Na même occasion, patron ya ville ya Kinshasa a félicité la police congolaise pour le travail oyo basali ti kokoma na tango oyo. Côté la police, commissaire provincial ya ville ya Kinshasa général Silvano Kasongo a expliqué que drogue oyo bombe ezali moko ya ba drogue oyo ezali ko salema na mélange ya ba produits pharmaceutiques locaux la dolarène, somnifère oyo tobengaka Valium pe antibiotique na cocaïne lisusu na ba produit lisusu. Pour la police lutte contre insécurité pe consommation ya drogue oyo ezali travail oyo et ça la makatango molai oyo ezali ko nécessiter suffisamment ba moyens pour na ko démanteler ba réseau oyo pe na même sens. Général Silvano Kasongo a sollicité qui appui financier auprès de l'autorité urbaine pour na esonga bango balandela ba nyonso bazali ko sala drogue oyo ya bombe na ba nyonso oyo bazali ko mela yango ndeko papa ndeko mama awa na ville ya Kinshasa yeba que la police azali na sima na yo soki bazuyo okoyeba yo moko place kokende kani ya makase c'est aussi mille chetite mais oke ko sala madesu na masango oyo bakino bakolia ete ya yo Kinshasa et l'équipe partout. Rentrée scolaire yango pour bana baza ya maye depuis bazo ba résultat ya malonga sombela bango kaye ya OP Big Simba ezote kama partout pour za produit à Beltesco so aider na image fait commentaire. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout.
face à phénomène où ezali ko baby sa société congolaise ya drogue bombé le to sa libino ba méfait ya drogue na nzoto ya moto ezali ko sala nini na santé na yo ba conséquences na yango na venir ezali nini zo aider na image pe commentaire ko substance nyonso ya drogue ezali nuisible atako oyo ezali autorisé na basociété na biso ndakisa tabac alcool batype mosusu ya drogue oyo okoki kosomba mpe kokonsome en toute liberté soki ezali majeur bien sûr même soki ezali lego mpe okoki kosomba yango bamefe yango ezali makasi na santé ya moto sanko totolobela badrogue illicite oyo etekamaka na marché te ya kobatama mpo epekisama na leta lokola cocaïne cannabis to mpe bongo na bongo nyonso wana ezali toujours na bamefe na nzoto ya moto soki drogue eapportaka bien-être immédiat na consommateur na ye esengeli koignore te bamefe dévastateur ya drogue na santé ya moto tabac par exemple ezali lelo oyo responsable ya banombreux cancer notamment ya gorge ya poumon ya langue mpe bongo na bongo alcool na ngambo na ye tolobela kutu te kokonsome alcool de manière régulière à forte quantité ezali kosala koedétruire baselule ya cerveau na yo ezali kodiminue lassitude visuelle koperturber transit alimentaire voire congenrer bacancer ya ndenge na ndenge yango ezali responsable ya hypertension artérielle alcoolisme ezali également koprovoquer de nombreuses maladies à foie ya pancréas to pe estomac yango ezali moko ya baelema oyo ememaka baproblème psychique na nzoto ya moto okokonstate lisusu na baconsommateur ya alcool to drogue baproblème sexuel ya fertilité to baproblème cardiaque ya ndenge na ndenge lisusu bakangeli biso baétat dépressif bacancer ya poumon baproblème ya misu ya audition mpe bongo na bongo baconsommateur ebele oyo bamelaka drogue to mpe bamelaka masanga bacontractaka facilement bamaladie tel que VIH bahépatite mpo base contrôlaka lisusu te après avoir komela masanga to mpe koutilize drogue bengi moto amibosani baeffet ya drogue na cerveau ezali si puissant ke ekoki koconduire moto na batrouble mentaux oyo moto akoki koyeba te drogue na bacomposante na yango nyonso ezali très nuisible na santé pe na organisme ya moto kasi lelo oyo mabe ezaliki na mokili mobimba bato mingi bamipesi na kati ya bapratique oyo notamment na ville province ya Kinshasa wapi tokuti phénomène ya drogue oyo bazali kobenga bombe yango ezali kosteriliser moto pendant un moment okomona moto akomi kolala ya kotelema alors qu'en ce moment à perdre déjà bafaculté na nyonso ya korefléchir mpe ya kotambola to mpe ya koexercer activité moko donc ezali moko ya biloko ezali koboma société congolaise esengeli koyeba que drogue ezali toujours na baeffet néfaste atako epesi soulagement na ebandeli kasi yango ezali sans effet te na nzoto ya moto ezali komemela ye kaka baproblème voire même na basuicide parce que moto azali koperdre contrôle ya vie na ye. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasnalingala. Awa te proposer une extrait à émission Kindoki politique. Vous êtes déjà en ligne na chaîne YouTube Nabiso KNB News Kaskobo Sanate ko s'abonner. Est-ce que là on a qui carte à PPRD à Gonçalves Malonde? Avant c'est la carte il y a des membres ya Kadima na IDPS il fallait na mutuna otuninga jour la marche ya IDPS contre Gonçalves Malonde il fallait otuna Jean-Marc Kabouni na secrétaire général Kabouni otuna bango ke est-ce que bozala ba carte est-ce que azala carte ya PPRD bola ki sebiso carte Mais nous ce qu'il faut la solution dans le Cambouana apparemment tout est bloqué. Ce serait quoi la solution? Habité. Chef de l'État côté de Cambouango, Assemblée nationale et intervenir parce que déjà les questions religieuses aussi n'a pas coûté il fallait bander la loi électorale. Problème à ma casse c'est on a problème à la loi. Et le quoi qu'il y a des ordres nous sur les lois.
na bureau principal ya CENI batie comme bango baza soki 7 soki 8 mais mutu société civile moko baoyo baza na ka majorité bao na ka opposition akozala toujours influencé to na opposition to na majorité. Dans les 15 membres, quand même, par ça reparti, ils ont égal. 5 pour la société civile, 6 pour le... Si, et là, on a mis tout. Et là, on a la majorité dans l'opposition. 4 pour l'opposition. Là, et là, on a mis tout. Et là, on a l'opposition dans la majorité, dans la loi électorale. Moi, je suis non, confession religieuse, je vais poste, nous sommes pas organiser l'élection exacte. Pour nous, il faut l'opposition, la majorité, la société civile organiser l'élection. Mais aussi, il faut supprimer CENI carrément cause de cette élection dans le ministère intérieur. Oui, mais ça peut être malade. Parce que depuis la société civile, on peut organiser l'élection, madame Moïna, nous sommes amateurs. Mais bien mon cas, bon, le ministère intérieur, on a chapeauté dans mon intel et bon, et ma souma ramobele bien à banane bagoloba. Pas on a des politiciens. Ba politicien. Et on est taliban. Parce que on a un problème à quand. Tout le monde qui loi mina kuna sagata. Parce que tout le monde bu FC ça zala ki wana na ministère wana. Il fallait tout ça là. Tout est caractère. Puisque le temps passe. Arbitrage, il y a chef de l'État dans Makambo, il fait ça. Aïe, ça va de la loi SICA. Loi électorale, mais tu as ici. Il y a un problème. À l'intérieur, on a fait un glissement. Ah, il y a déjà glissement. Le glissement, vous allez en avoir. Motune ezali boelelo est-ce que okoki kopesa moto numéro ya ndeko na yo soki ayebisi yo ki ayebi alors que yo oyebi moto yango te donc inconnu moko aye kosenga yo numéro ya ndeko na yo mama to papa na yo est-ce que okoki kopesa yango tokiteki na terrain boyo kandenge population kinoise baregistre ki na micro ya Peggy Ilunga pe merveille mobende. Numéro ya téléphone identifiaka moto yango ezalaka malamu te ke opesa numéro ya moninga ya ndeko to pe ya baboti na yo epai ya moto oyo oyebi te ata azoko insiste ke bayebani po numéro ezalaka parmi ba intimité ya moto soki moto apesi yo numéro na eseke aza na confiance na yo kasi bato mosusu bazalaka na bizaleli ya kopesa numéro ya baninga na n'importe qui sans que atuna mkolo numéro to pe azwa autorisation na ye bato ebele bakutana na ba problème ya ndenge na ndenge pona kaka makambo ya ba numéro ya téléphone moto apesi numéro na ye pa ya enkodi azwi pe likama yango biso magazine KNB News to tuna ki na bakino soki eza normal ke yo ozate pe moto aye ko luka yo na absence na yo ba famille na yo ba yebi te kasi azo confirmer ki ayebi yo ba pesa ye numéro ya téléphone na yo eza mabe makasi po ba numéro téléphone ana ezala pe na makabebele numéro téléphone ana pe ba koko bomso pe na numéro téléphone ana po moto ana nenga yeli yo yebi position na ete okoko pesa numéro téléphone te numéro téléphone ba pesa ka ndeti na moto aza na famille ta carte de bébé carte de problème moi okoko yebi se ndeti inconnu okoko pesa numéro téléphone te po numéro téléphone comment na makabebele mingi ba comment okufa na faveur à numéro téléphone na yebisa conseil on a okoko pesa bato ba pesa ba numéro téléphone ya bato so mutazate ba tika po ko pesa numéro téléphone ya moto na inconnu yebi te mingi ba comme ko profiter ko saba minga mabe na numéro ya téléphone yango na zebisa bato ndenge wana fo batika ko pesa numéro téléphone ya moto na moto yebi te eza mabe eza vraiment bien te ko pesa numéro ya téléphone sans que retourne na kolo numéro eza bien te parce que ça na ba inconvénient belé misusu pe okoko bomelo libala yo pesa na numéro te même tout ça ayaki ko zwa numéro na ndenge ya mabenga mo ndé naza victime ya likambwana mutu mso apesa numéro na ngai pa ya mutu be cause na nga problème ya ko benga nga na présence mbali na nga donc pesa ki vraiment mabe yango wana ko pesa numéro ya mutu na absence na ye eza bien te. En tout cas, ezaka bien en urgence bien sûr, mais il faut pas na ba yeba mutuana, ceux qui peut-être ba yebi mutuana là ça va, mais ceux qui ba yebi était en tout cas monde comme na makambo ebele mingi.
donc mpona kopesa numéro bongo eza bien te conseil na okoki kopesa na bato bapesa numéro bapesa kotuna vie eza mabe batika po eloko wana eza na baproblème ebele donc eza na bainconvénient ebele donc soki oza na numéro ya mutu seke mutu wana apesi yo confiance alors eza te ke yo ozwa yango obanda kokaba yango na bato mosusu sans encore na ye eza bien te mais so bayebi ye te akozwa numéro na apesi bana nga kobenga nga soki oyebisi nga mama mutu boye aye na ndako yo koluka yo aza na posa na babenga nga alors ya telefone babenga nga mama mutu bana posa na yo numéro na ye yango oyo na obenga ye nde tosolo mais po bazwa numéro na nga kaka apesaka motu tangatianga en tout cas baopesa eza bien te numéro ya telefone bazwaki mpa kolo nango moko jamais okutani na motu na nzela kopesa numéro ya motu intel apesi kaka ezalaka bien te po oyebi motu wana te oyebi po aninga oluka numéro wana sala yango nini ezalaka bien te maa mokolo eloko apesa numéro na ye nde ezala bien mais na boka motu mosusu ozwa ezalaka bien te bato mosusu balingaka te mais ezalaka bien te fale mpa kosala biloko wana on apesi bao conseil bato bapesaka numéro ya telefone sa accord ya motu eza bien te baluka kolo telefone kolo numéro wana pesanga numéro ya telefone na apesi yo mais motu mosusu akozwa numéro ya telefone ya motu sans volonté ya motu wana mona kaka azobenga motu soki moto aye koluka ndeko mobali to mpe camarade na ye oyebi ye te pourkui akopesa ye numéro ya telefone na ye soki moto yango aza koinsiste ekozala malamu atika numéro na ye to pese ngai ase présenter apres obenga ndeko na yo en coulisse po tu na ye ke intel aza koluka opesa ye numéro to te bato oyo basalaka bongo botika po eza mabe makasi okoya kobomisa ndeko to mobali na yo pamba na inconnu oyo oyebi esika outi te Kinshasa eleki partout. Ezalaki édition le 27 août 2021 on a qui nesenga pour présenter les binos merci une équipe technique rédactionnelle on a qui mosala kitoko nasima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie et simama ki na Timothée Kaembe réalisation ezalaki na Nathan Siata édition et simama ki na Merveille Mobende toujours na coordination et grandio ya communication oyo azalaki pe présent lelo mpona kokumbela mosala Jimbo Ketimanganga na bino tokutani mikolo ezali koya mingi merci mingi mpona confiance na bino pe na ndenge bozokuba kolanda biso partout dans le monde tokutani mikolo ezali koya na souci moko koservir bino toujours d'une manière très professionnelle kimena mbota na bino magazine